wana to lobela affaire Fally Ipupa balobi le 18 c'était hier. Tomonaki ba vidéo kili bimi abeti banzembo ayembi ba acapella ba beti ba guitare sèche. Mais tozangaka eloko ya ko critiquer te biso ba congolais biso ba tosaka analyse toujours miso polele pona ko kende kotala place na bezali to place malamu zali poto lobela. Pour moi tout ça va. Pour moi il y a peine à moi ba pokoso ndenge zalaka. Mais avant tout ba pokoso wana tout ba malamu na mabe wana tout lobela nanu politique nini oyo yo Fally Ipupa a instaura na kati ya musique na ye. Bandeko babolingo soki botali bien so bolandi malamu moi personnellement ndena sala analyse na ngai je vous le dis que non Fally Ipupa a adopté système moko ya kitoko na ndenge ya kosakana te. Pourquoi dans le bible? Est-ce que vous comprenez que non Fally Ipupa a écarté to azali ko continuer ko écarter ba chroniqueur ba journaliste ba to analyse oyo nyusu tu ba fingaka ba musicien mo quelque part. Est-ce que vous comprenez le quoi? Fally Ipupa qui paye société so ko mo finga tala vena biso Vienjora. Est-ce que vous moni ki sinjora finga le sous depuis azonga pa Fally na tour oyo suka oyo que à côté de l'objet makambo batubu ya ti ba piste na ba nini non. Christine Kisinjora a changé pour la nini leader na ye déjà a tellement dit que non awa droit chemin tout droit car ne peut pas chéri awa boité au fingi to tio mopanzi o lobi mabe to tio mopanzi tala bien batu o ni surtout ba lobela ka Fally Ipupa au monde ba ki ba koma différent na batu ba communicateur ba chroniqueur ba équipe mususu ba écarté mon musique ndingo azwa awa yembela Fally Ipupa lokola akufa. Mais ce que tu bien lelo awa Fally Ipupa à reconnaître te yata mukete tozwa mutu onani bakali aya awawa ayemba aloba akfinga ka batu na kombo ya Fally Ipupa ko critiquer ba faire ko loba tala 12 ba beti tande babwa kisi so la dit dans biso EMS même chose. Quand ça l'émission, quand ça l'analyse, exacte que non aye, na vu la personne de Weranson, na tse awawa, na bandi ko tumba Weranson, na bandi ko finga Weranson, na bandi ko sala loko nini. Mais wana ezali ko bebisa musala za ko wana oza journaliste tout ça muto analyse te. Wana ezali fan club moko bonde afingaka. Un journaliste un journaliste chroniqueur tout muto analyse ayaka alobaka partiel asisi makambo na ye OK mais oh toi kota kofinga déjà moi je ne pense même pas que non ba leader nous surtout faut bazwa bango ba communicateur o bazaka pena ba leader baza permis que no loba makambo groupe na bango ba kumisa mutu na bango mais biso ba journaliste o to ça analyse na ko kumisa journaliste mon côté pardon ko kumisa oui ko kumisa journaliste te na ko kumisa pe musicien mon côté na pire esprit na ko kumisa nini mon côté politiko Fally atie ngana kosenga penza ke non ba leader na biso nyonso tout ba bida mfile ba héritier Watanabe ba Ferregola ba Liantsone Weranson le Vangantama ke bino nyonso tout jibe mpiana bozo système wana botia na place wana ba chroniquer ota oyo ba yebani te na maison na bino po bolo carte po bolo ngolo ba ke mopandi baza ko bebisa image ya musicien na monene oyo bazo lobela. Na pesi un exemple ya Kisinjora. Mutu moko bimselanga vidéo oyo depuis Kisinjora comme pas Fally Ipupa fingi mutu. Aza proche ya Fally. C'est ça place on lobi que non nazali ko sepela na politique ya Fally Ipupa. Je m'excuse. Na politique ya Fally Ipupa yango wana. So on lobi bebo contredire ngai. Natangi komba mutu moko te na lobi lo moté natangi komba Christine Kisinjora na komba Fally Ipupa na pese exemple na bango pour na moni que non groupe musical wana ya Fally et promettre zo pesa moi les leçons moko boy so bazo bois que ça ba journaliste pour bazo finga na komba Fally ça c'est une bonne chose exemple à suivre de Mbanza London mi bala mo place ozali Mimi Akela na pesi yo mbote Irene Mambweni
mibara mo place ozali bi mère Clara Boulaya motema n'estime mibara mo place bozali. Voilà. Bo yebisa ngai soki na lobi mabe. Wana ezali kaka mwa parenthèse tofungolaki mpona koyeba ndenge nini kobanda kosala mosala bino bato olobaka trop na ba TV wana. Voilà. Te soko tolobela miziki oyoyo Fally Ipupa abimisi o abwaki na marché. Tomoni abeti repeat moko boye ya OK Jazz ya kala. Bosepeli na yango to bosepeli na yango te. Na moni bato batie ba commentaire ebele o to tune ezangi o asali boye. OK bino ba juge ya nzela ba inspecteur ya la vie. Bokomela biso eloko nino sepeli na yango te kote Fally Ipupa bwaki. Eloko nino sepeli na yango te kote Fally Ipupa ayembi. Bandeko Saint-Figaro azalaka wa bandeko tokoma na droit chemin tout droit tozolanda nzela bien. Voilà. Rendez-vous bozanga te le 4 juillet le Valentin mayemoka lobi yango bolanda toujours maloba ya leader. Tokotana biso na prochain épisode le bourgeois Mobutu Kiwawa mon frère Koyate. Va mettre tout ya Cape Town apesi bino mibara mon place bozali. Maître Junior Wera, Maître Martin Kila, Maître Jimmy Seigneur, à mibara mon place bozali. Tokotana biso na prochain épisode.